Bonjour la famille, bonjour, bon déjeuner dès ce matin. Bonjour, bonsoir, ça dépend à laquelle vous allez suivre la danoise. Voilà, bon déjeuner, coucou la famille. Voilà, c'est lundi, voilà, lundi, moi fatigue, mais ningana. Voilà, donc Moussala, papa, Moussala maman, mbongo Moussala balia kango avec joie, mbongo zuna mutokino balia kango avec esengo. Alors ndeko na ngai soki ti lelo ozolaka bakongi lamuka ozala quel que soit na mboka nini ozali soki oza na Congo mosala ezomonana te bilanga bakendaka kokomisa yango te mpona osala ocultive la terre mpona ozwa mwa manga bitekuteku bilolo esengaka te ke okende kokotisa demande d'emploi luka kaka wana meme na nsima lopangu timola balola mabele kona mo eloko ata na nzela ya nzeta mbila olia nzeta papai olia voilà donc kokoma no pe mutu mo bolia kanoka ba fruit kaka babenga ngoni ba kete olia no ba fruit et ça la fait bien donc voilà quoi voilà bandeko na ngai nani moninga malamu moninga malamu azali nani bandeko na ngai moninga malamu azali nani topesi nanu shalom na ba homme de Dieu ba chantre de l'Éternel ba shalom bisika bizu bino boboto bondeko na bandeko na église catholique et puis matondo na ba kimbangiste vraiment yenge na bandeko na bundu dia Congo na église ya PV ya Longo voilà donc toko umela mingi lelo te toeka kosolola moninga malamu azali nani lisolo muke moi conseil ebele et ça la bien toute tendance confondue bonne journée et puis bonne chance na ba oyo bazoluka musala et puis bana na biso ebele na ba mboka mususu bazwi ba congé en tout cas bon congé bana na biso vacances malamu na place bozali bisika bokende ba bon séjour ba oyo baza déjà na libalenda ya mboka bisika bovandi ba bon séjour en tout cas ba vacances eleka très bien et kozala bien biso na tokangi te biso to wumelaka tokende ti na fin juillet donc tokokanga na semaine na suka ya juillet voilà bandeko na ngai bozala kimia bozala malamu mais oyeba moninga malamu azali nani pona yo moninga malamu azali moninga oyo akopesa yo ba conseil ya bien akopesa yo ba conseil ya bien moninga malamu azali moninga oyo toza batu tosalanaka toujours moi problème ezangaka te incompréhension ezangaka te mais azali na facilité ya comprendre yo azali na facilité ya pardonner yo ye wana moninga malamu akolinga te ozala na pasi soki lelo par exemple oza na deuil moninga malamu akozala wana akosoutenir yo na pasi pe na bisengo moninga malamu akozala na yo wana akolinga te osouffrir moninga malamu akolinga yebaka ba nouvelle na yo souvent moninga malamu akozala oyo vraiment akopesa yo na ba projet na yo ako garder secret soko yebise ba projet na yo ako encourager yo soki poza na ba faute ako zala wana il faut yebisa yo sans crainte akolobaki likambo ozosala eza bien te ndeko mwana mwasi batambolaka boye te akobanga yo te moninga malamu akotala wana miso akoloba no vérité en face voilà ye wana moninga malamu aoloba no vérité en face ako encourager ba projet na yo soki eza ba projet malamu moninga malamu ako garder ba secret soki oyebisi likambo ako garder ako kende koloba ngo gauche droite te ye wana moninga malamu soki oye sika na mboka wana obie place ya zali ata ye azotambola mabe mais lokola za moninga malamu mpona yo akoyebi soki tala likambo oyo nazotambola mabe mais eza boye yo sikoyo yo sikoyo mutu bayebisi yo nde moninga malamu liso na kote na ye
okolakisa eke te nzela oyo boye omona moninga koloba banda nakoma kotambola na mwana mwasi oyo makambo nanga mingi efungwama banda nakoma kotambola epi akoportele yo bonheur esika zali banzela na bino ozala polele donc ye wana moninga malamu yango bandeko nanga na bino na ntongo ya lelo oyeba tango oza na moninga makambo nini ayebisaka yo makambo nini ndeni botambolaka basekret na yo agardaka yango ndenge nini tango osalaka bambeba eske ayaka en face na yo ayebi soki likambo ozosala ezali bien te eske tango ozalaka na baproblème ya foyer na yo conseil nini apesaka yo boya mobali pardonner ye tala batambolaka boye na likambo oyo mema ye boye donc moninga malamu alukaka solution soki mpe akoki te akoloba moninga oyo moninga aleki baninga nyonso ezali Jésus Christ de Nazareth akoyebisa yo yaya likambo oyo talisa yango kaka na Nzambe pesela yango temps okozwa toujours solution et parce que epai ya Nzambe na biso yemei en tout cas solution ezangaka te soki ozali na kondima bandeko na ngai mpona nini nalobeli makambo ya moninga malamu moninga malamu mpe bomonanaka eza moto oyo bomonanaka boye oliapa na ye aliapa na yo bobima bokenda fete moninga bamonaka ye baoyo to bainternet wana bazalaka baninga te bazalaka bakamaradi te bazali baconnaissance bazali mosusu bafan bazali ntango mosusu voilà motu moko bosola bien aza moninga na yo te parce que moto oyo omoni te ekoki kozala mpe mwa mpasi okonfie ye makambo na yo mobimba mais il y a pas d'exception baexception ezangaka te moto mosusu mpe bomonani te mais bozali moninga malamu mais moninga malamu en tout cas bosala effort même un jour bokutana bomonana et puis ezalaka bien bozala pembeni parce que en cas de problème pe esengaka ta mosusu physique ya moninga malamu omoni la mosusu likamoko même okozwa problème ozotelema te na mosusu oza femme seule oza homme seul moninga koya kosunga yo kobengela docteur kosokola yo donc voilà ekozala mpe bien ke ozala na moninga malamu oyo azali pembeni na yo parce que toza bato toza toujours na besoin moko mutu moko azwa soin na yo mobali na yo pa kozala moninga malamu mwana na yo pe akozala moninga malamu donc voilà alors bandeko na ngai eloko nini na memeli bino na ntongo ya lelo ezali ke ndeko mobali azalaki na kati ya poto avandi apréféré azonga na mboka akende kobala mwasi na mboka na Afrique komi kuna abalaki abengi baparent na ye balobi en tout cas na oluka mwana mwasi botala bia toza na jeune fille moko koloba pe mbala moko na réponse tozaka na jeune fille moko boye tokaniselaka yo tolobaka mokonini pa moke akolinga abala tamoso akosepela abala kote oyo mwana mwasi moko azali awa aza na caractère ya bien azalaka na bakamarade mingi te alobaka mingi te aza vraiment na comportement malamu respect na baparent alobi a problème eza te batindeli ye photo alobi vraiment nasepeli na ye alors esali ke pa moke ake Kinshasa ye moko amoni ye ayebisi ye en tout cas avant tobanda toute chose tosalisa examen ya sida en tout cas mwana mobali ya bato kendeki basalisi examen ya sida examen l'équipe a réponse ebimi très bien à partir ya Congo mais basalaki pe eloko moko te pas de rapport sexuel mbala moko asali pe ba démarche et kosala ki après 9 mois parce qu'il y a déjà na mikanda tout aye ko rejoindre ye na mboka ya mindele bakomi awa avant lisusu basa couple en tout cas mobile bande ko tenir comme si eloko moko bande ko yebise kaka fokaka au CSE examen en tout cas mobile pe a sexe examen basalisi lisusu mwasi pena zaki sûr alobi kutu azaki ne pe vierge alobi en tout cas nga mibali na yebite basalisi so examen azaki ne pe vierge babandi pe ba match na bango vie pe ebandi ko kende bien mais mwana mwasi wana atikalaki kozwa nanu zemi te e kosala ko bazovanda bazo boyebika moko ezalaka pe
il faut nous autres sangana bien ils aura peu moins temps bato nyonso bazwaka chance te soki akomi kaka azwi zemi bamosusu mpe bazwaka une année bamosusu mbala moko bamosusu mpe 2 ans ça dépend alors mais en tout cas l'examen esalamaki baza na bango bien makambo nyonso bien donc il fallait kaka mwasi matrice ezala mwa chauffe avant ke azwa zemi mwana mwasi wana ntango aye en tout cas azalaki ye moko akendaka mobali aoke mosala ye azokende azoke bacours intégration ndeka ezalaka alors moko mosusu boye akutani na ndeko moboye ya mwasi ya congolaise esika azalaki so mpe na marché so mpe wapi nayokaki bien te bakutani bandeko na nga esali ke basali connaissance oh yoza boye yoza mwana na mwana boye yo mwana nga mwana matete yo nga pe ka mwana matete te yo na quartier nini nga na quartier Tombo soki nini nga na quartier boye o vitamine oh bapesa basololi bapesa mpe ba numéro ya telefone d'ailleurs pas komi na ndako wana déjà ça sali ba 9 mois akomi na ndako abi mobali na nga nakutani na mwa mwasi moko boye gentil aza mpe marié aza na bana mibale en tout cas tosololi oli nazalaka ngai moko en tout cas pesinga mpe numéro ya telefone boye mobali ne pas lobi eza problème te loko aza ne mpe marié aza mpe ka bino na bino bana matete problème eza te en tout cas batisaki mwa baamitié tosolola ekomi pele mosusu ndeko mwasi wana mpe couple wana mpe o wana bamwa mpe bakepe pa bacouple wana ka ndenge tobengana mpe bacamarade na nzela ya mwasi mibali mpe bakomi mpe kosolola bien donc parce que ye mpe ndeko mwasi mobali mpe azalaki mpe motu moko mpenza ya bacamarade te alors bandeko na ngai nzoka couple wana o baza na bana mibale mwasi wana abetaka 12 donc abimaka na mobali mosusu abimaka na mondele apa mobali na ndako abimaka na mondele mobo ya koko mobali wana mondele ya koko azala na mbongo ebele abimaka na ye apesaki kabelaki bambongo aza na ye bien atindaka bambongo na famille na bango camarade kande basali mo bane so pe basali mo ba 2 ans mo soki ki camarade mais ndeko mwasi en tout cas bande kaka nanu bazwaki pe na mwana te moko misusu boye kande masolo ezalaka afungoli camarade na ye abi omoi nga nde nazalaka boye taka nde nazalaka boye nasombaka babiloko naza boye en tout cas nabima nanga na mobali mosusu ya mondele yaza mokolo nakendaka tosakani et puis abatalaka abengaka na ye pe te donc azali pe na batelefone wana baandroid te bamindele wana bakala balingaka batelefone akala donc akomelanga bamessage te nga mona ye bandeli na géraka ngo nakendaka toza bajour na biso toyokana nake kotala ye boyeboye azuti kozwa pension kala te en tout cas apesaka nga bambongo na nga banini navai na ye ba 2 ans mobali na nga en tout cas abi mobali albi ayebaka te sikoyo ye mpe fille wana ayaki na esika kasi te kaka bana matete fungola nga pe te moninga fungola pe moninga nga pe natiki baparent kuna mwa problème boye bandeko wana ezaki moninga malamu te moninga malamu akomema yo na nzela ya mabe te ata ye ayebi ke parce que nzela wana eza mabe akomema yo te moninga malamu te nga kutu nzela oyo eza bien te na oninga nabima kosala ngo te yo ye na yo nanu sika luka nanu kobota mais kama viboye mais kama moninga nazalaki moninga mabe abi azalaka mpe na bacamarade na ye surtout ntango wana na banda sika bacamarade ne baza mosusu kutu na nazwi pension te abanda mpe kobetanga lisolo yo mpe lukelanga mwa mutu na ngai lukelanga bino bafrite bozalaka shosho en tout cas nosala to so nakomi nayebisa ye tobenga camarade na ye akenda mpe kuna ayebisi mobali na mondele babengi camarade na ye boye na boye nzoka nde camarade na ye wana bandeko na ngai bref tokokenda oke mosala na tike na tamini te azalaka deja moto ya maladi azalaka deja ya kobeba azalaka na ye na nyama azalaki na ye na 4 lettres sida alors bandeko na ngai mwa mwasi wana ntango akei ye moto mobali na ye na Congo asesaki examen ya sida baye basese examen quand même il fallait uzala na idée wana na mutuke baselisaka examen mobali na ngai toselisaka examen comment ntango akei sikoyo pa ya mondele soki mpe kobanga mondele soki mpe confiance nini topesa mondele parce que bamindele mpe bazalaka na bamaladi wana bandeko aye kokóma na mondele wana
akomi mpe kopesa ye bambongo mais ye sikoyo na contraire na sida mpe azwi yango. Alekanga azwi sida bavandi mobali ya ndako mpe aye kokoma contamine. Quelque temps kaka bref nazokende mbangu quelque temps mobali mutu ya ndako akomi koyoka mikusa kobima babiloko mona kati ya nzoto mikusa mais ezalaki na ye bien mais mobali en tout cas mikusa babiloko bila nzoto bien te azosentir malamu te donc moyen te azokende pa badermatologue bazopakoleka basavo banini ezosila te yango moko ebimi yango moko ekei en tout cas bafatigue alobi médecin alobi en tout cas il faut basala baexamen approfondi bazwa bamakila babiloko tututu basala examen approfondi parce que ezali normal te. Bana moko ntango bakei basala baexamen approfondi baye kobenga ye bobika badocteur nde bayaka eza nango fin du monde te bakisi ekoma nango obanda omelamela na yo kaka boye na boye me ekozala mpe bien omema mpe partenaire na yo ye mpe basala examen ye kutu subule aondima teke bakoloba ndeke eza 4 lettres bandeko ntango ka basilisi baye koyebisa ye ke non ndenge eza wana oza déjà atteint na virus wana boye mwana mobali alembi alobi naza mobulu te na mitambola vraiment bien alobi nzambe olakisanga nini natambola bien nabatela nzoto nanga banda mpe nazwa mwasi malgré to bamédecin baloba nga naza bien ye paza bien nameki mpe libanda te oyo nabota nazozela kaka oyo likambo nini aye koyebisa mwasi na ye en tout cas faut kesalisa baexamen abombelaki nango mwasi na ye mwasi mpe ake kosalisa baexamen résultat mpe bimi ye mpe aza malade en tout cas mobali bandi koloba bewuti wapi yo mpe mwasi kimia ngai mpe boye eloko ewuti wapi donc en tout cas etungisamaki ndeko mwasi mobali makasi mais mwasi sikoyo akomaki kokiyebaki nazwi yango epa mondele est-ce que mindele mpe bazalaka na bamaladi oyo akomi komituna bandeko na ngai ake kosolola sikoyo na mobali na mondele wana ya koko wana mobali wana mondele alobi alobi oui nazalaki maladi nazwakango soki ndenge nini mais poni oyebisaki ngai te pourquoi omemaki nga boye te mondele avoué mondele abandi kosenga bapardon abi siko na osala ndenge epa mobali na nga ndako abi forcément avoué forcément dire la vérité bandeko aye koyebisa mobali na ye ya ndako vérité limbisanga tala ntango na ye ke explike mpena na ndenge ya camarade na ye wana mobali wana simba nzela kenda ntina couple wana avandisa bango ayebandi koexplike couple wana tututu mobali ya mwana mwasi wana azaka mwa brutal abandi kobeta mwasi na ye alobi te kobeta ye te alobi bakesese examen couple wana oyo baza na bana mibale bakesese examen bango bazalaki na bango na sida te mais mobali wana en tout cas libali kufaki na mwasi na ndako alobi telo oye kobebisa vie ya bato nga na kovanda na yo te namona ke obebisa vie ya bato ndenge tovandaka nzoko bimaka na mobali ya mondele en tout cas malamu epanzana yo kende pa mondele na yo couple wana mpe babelaki maladi olie mpe batikala kaka ensemble bango na bango bato maladi en tout cas mobali wana aboyaki ye mobali wana alongwe na ye na ville wana atikali kosundola mwasi wana na ville wana akei na ye na ville mosusu alors albi ayebi suite na ye te soki mobali moto apesi lisolo soki bakontinuaka na mondele ya maladi soki akoma ndenge nini alobi na vie na ye alinga lisusu te koyeba suite na ye epuis en tout cas baparent na ye na Congo balela bazwa donc mama na bango azwaka donc pasi na motema papa na mama na ye babi mwana mwasi azalaki kimia awa alors bandeko na ngai ezalaki akutanaki na moninga mabe moninga ya mabe parce que soki akutanaka na moninga malamu na ndimi te kendeko mwasi wana alingaka koya na mobali wana mondele mobali ya maladi mais loko akutanaki na moninga mabe moninga deja azalaki na nzela ya mabe explique ye pe na lokoso nde tozalaka koenvie bato wana ezalaki comics ko koenvie mutu wana aza bien azotambola na voiture bien boye na boye nzoka nde azoka mbongo na ye na nzela ya mabe bandeko nanga botala place tosuka ndeko mwasi asuki alors ndeko nanga luka moninga malamu
ekosala o malamu moninga oyo aza na motema monene moninga oyo ayebi kopardonner moninga oyo ayebi kopesa conseil moninga oyo ayebi kocomprendre yo moninga oyo ayebi na ntango ya pasi bokoki kosoutenir oza na mbongo te ye mpe akoki kodefisa yo akoki kokabola yo bokosala échange ya bakado moninga malamu okozwa ye wapi alors bandeko na nga wana baquestion totikali nango na bavi na biso ntongo malamu botikala malamu en tout cas soki pour la première fois okuta une émission na nga kohésite kutu te s'abonner awa tosololaka makambo ya kolamusa conscience et puis kombo na nga boyebi yango bino nyonso la danoise wana mama leki na bino s'abonner partager émission ekozala kitoko makasi kobosana te olaike ofina en tout cas ekosala bien vraiment aimer émission ekozala kitoko makasi botikala malamu tokutani bye bye bisous.